News, breaking news, nouvelle en bref, tous allez bon en direct, il y a mon allé à Manchester. Dès que toujours, bah, vous avez un guest, monsieur Zidane, où il y a Congo 10, na, où il est là, bah, à côté, qu'on a besoin de ça. Hi, Sonia. How was your journey? Did you know that people like you? A lot of people send me message, they want you to come back again. Could you say thank you to them? I like to say thank you to the people who like me and my support. That they say that you are talking bang, bang, quickly. Could you go slowly? Okay. Yeah. Breaking news à lelo, tozali bongo na sango vraiment ya mawa mingi parce que opposition esanganaki lelo na palais du peuple pour barrer loi électorale peuple abimi muke. Nauti kozala na contact na ba force nyonso tu ya opposition na Kinshasa, ba ebisi na vraiment to sensibiliser bana poto parce que espoir etikali na poto pe ba lobi to diminuer kotinda ba mandat na Kinshasa parce que peuple wana bazwi biso lokola bameme ou bien bapunda ya maki oyo baza kopesa na miliki donc totinda vraiment lisusu biloko ebele te mpofu babima parce que na ngonga oyo balobi palais du peuple ezalaki barricade bapolisier baopposant bakoki kokota te e na butu le journaliste mythomane Zakari azalaki kokabonela badepute ya PPRD to ya majorité présidentielle $50,000, $50,000, tu évites Zachary, Nanya Lokale, qui nous a na Kanko Polo, il faut te délivrer, peut te roboter les babillons en surtout, et ça passe, ming, vraiment, dans beaucoup Congo. Sonia, did you have some news for the Congo? Yeah. Could you talk in Lingala or you do in English? Mm. Yeah, try in English, you will explain in Lingala, because people want to understand what's happening in Congo. Okay. I'm very sad to tell you the news of Congo. Kabila Leronde is killing Congolese people. Over 18 million are dead. Kids my age don't go to school, have no clothes, they're dying. Mothers are dying, the dads in Africa who need jobs to pay for the rent and to pay for the food and to pay for everything to do the man job don't go to work, so they don't have enough to pay. So usually most of the kids and their families live on the street. Some kids can't even afford to go to the hospital when they're sick, so they're either gonna die or somebody who knows in their family knows how to help them will help them. But if they don't have someone like a doctor in their family, then they will have to pay, otherwise their kids will die. And as well, like when children go to school, sometimes they don't even, some kids it depends on which part of Congo they're in. They don't have no chairs, they don't have nothing. Sometimes they even starve. Soon all the kids in Congo will be dead, and like who's gonna be fighting for our country? No one. And as well, the kids don't eat and stuff like that in the classrooms. Like they sit on the floor and they sit on the floor. In here we sit on the floor, but we have chairs. So when we sit on the floor, we can go on the chairs as well. But kids over there, they have no furniture, no nothing. Usually me and my dad, we contribute our old clothes which don't fit us, and we send it to Africa. I would really like it if you as well in your houses we could find like shoes or clothes that don't fit you anymore and send it to Africa and send it to people, the orphans in Africa, and support the children in Africa, not just the kids who have no parents, but the kids who've lost their dad, who've lost their mom, and have like no family at all. Just support them. Give them some money, don't just send them food or drink, send them money to let them know that you do care. Thank you. Breaking news, ezali volonté ya nkolo Yesu, na sina loba mututu bokokutana na nzela, azobaki problème afingaka batu, azobaki problème alukaka ba problème, bokangela ngai parce que azoluka délivrance, parce que musala oyo tozosala eza na YouTube, musala oyo tozosala ezali na Facebook, toza ba père de famille, naza na mulongo ya sombo na niveau moko kondima te alonga papa bana na koleka na TV na finga mutu te, eza na bato mosusu oyo baza ba démon oyo Jésus abenga bango ba race de vipère, faut ko reprendre bango,
fortement et durement pour zombe la sous les camolatés. Alors, Didier Forme, étant que pasteur, a bien éduqué, a na attitude à Jésus, ce que na Jean 8, pendant 1:55, pour mon esprit dans sa langue, que ce que il sera David, toi Samson, pour mon que Samson a eu mon saint dans mais à Théaka, n'a pas hyperkite à fond la Bible. Donc, ça n'a pas tout pour pas hyperkite au nom de Jésus pour bazo mananzela. Alors, tozana dossier moko yama na communauté, maman na biso oyo to benga na kombo signature, azo benga mikolo nyonso kolela ke complot moko esalamaki moto amebengi mokambi ya communauté ba congolais oyo amitia moko mesengoma aza non seulement aza na groupe ya milice oyo ezoluka koatake bato tu bazo ba vérité, mais ye na bienvenu songi mokolo ya matili na ba journaliste bazali kuna bautaki komela sœur na biso wana 6000 pounds bakosi eke bienvenu ya kobala ye po apesa 5000 po adenosa la divorce et puis 1000 livres alaki po asalele compte na YouTube oyo ezalaka nango ofele ou bien 150 livres soki moto aza lokoso nini. Alors ntango biso tozotelemela bazongisa mbongo wana nde tobimi bato mabe parce que eza likopa mobimba parce que na président oyo ya bapaster ya baimpidiki aza involve na kati ya masolo oyo yango oyo ser na biso abengai na biproverbe please bayokaka yo oza mokonzi na bango zulanga mbongo wana. Alors nazoloba bango liboso ya communauté na biso ngoma na bienvenu na groupe ne oyo bazwaki 6000 livres à ser na biso signati bakozongisa yango au nom de Jésus. Nazo biso na kolandela makambo mbongo wana ntina suka parce que escroquerie bongo na communauté tozoboya yango toza na ngonga ya freedom of speech awa na mboka oyo yango moni babomeli Charlie Hebdo pe la police ya mboka oyo alingi freedom ezala mutu nyonso to azala free ya koloba oyo alingi. Alors mutu akokango monoko fo telemela ye ntina suka. Alors pourquoi bato ya nani babenginga mingi ya les amis de Jésus babi pourquoi pasteur oyo akoki kolekisa mwana na ye akosaki akendeki na lola akosaki akutanaki na Yesu mpe bakendeki peshe et pourtant ndenge ofungoli biso elakisi ke mwana wana azosala bavoyage astral, c'est-à-dire abebisi mwana na misala butu. Réponse ezali na Jean 10:10 balobi le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer, c'est-à-dire que asali bongo po abuka bandimi akomisa mwana ne grave babiloko nyonso mwana banoloba bayoka escroquer bango rançonner bango pe abanda kobangisa bandimi na kotosa ye par mot oyo ye akoloba. Boyata azalaka na armée atikala kokende natala makambo ya libération Congo te mais azo rançonnaka bandeko na les amis de Jésus pe bato ebele babenginga kuna na butu tango basala ba prière ya téléphone bazo zwa babilimo mabe. Yango bomona so mutu alobi yo proverbe afinga nga botune afingi yo pona nini boweli nini l'émission na yo c'est na internet na yebi ke na mboka na biso Congo ko dénoncer mabe oyo eza biblique eza na Ephésiens 5:11 Bible dit sortez au milieu de dénoncer-les parce que makambo bazosala ya mabe. Tango tozotelema po todénoncer bazofundaka biso na immigration bazofunda biso na la police. Je crois Willy Bilele bazali awa bazida ndali awa combien de fois la police ayaka mwana nanga kopesa témoignage bana bafundanga pasteur mikolo bakofundanga 3 pasteurs à Manchester bakofundanga ke nazolingana ni mobeta on a été makasi yango na wana ndenge nini tout simplement bazobeta bongo po babebisa réputation no bino lokolo za violent mais na mboka oyo basalaka record ya mutu bandokota oyiba te ofunda te tango yo ozokende kofunda mutu soki mbila atali record ya mutu wana eza bongo te yo obima mutu mabe. Donc ezali mawa mingi mpona bongo na mosala oyo tozoloba oyo yango na ozomona tozolobela bongo soki okutani na nkolo olinga te kotia suka na bato na motu te olinga te nkolo achangeaka masolo nyonso tu po koluka ngai na lola to na yaka kopeshe awa te. Donc nzambe alukanga na lola mpona ya kopeshe te. Nzambe mutabenganga na caractère oyo eza mpona te asango malamu soki ezalaki makambo mabe mbe bato bazoluka à travers le monde te baya tozoluka problème na motu te tozoluka nde communauté échanger bato bayiba te mboka na biso Kabila azwi yango na makasi mboka na biso baparent bazokufa mboka na biso bazoboma esengeli biso totelema. Sonia oza na likambo bana lingala mpona bayang oyo bayoka lingala pesa mwa conseil ndenge ya kokende na classe
ndenga koza na mayele na classe ndenga kosimba ndoki te ndenga koyiba te ndenga kotosala baboti loba na mwa lingala moke. Further over your career, na lingala lobake pona so dogala ajangate o bozana kata primaire soki bozana école bokendaka école boyokelaka baparent na bino bosimba mboki te soki bokendaka afrique bosala makambo ya desina te mpona bozala poto awa kaka mpona bozala poto awa baloi ezochange na soki boke kuna baloi ezochange te eza ndenge moko ya art elakisi ete oyo tokoka kosala art te tokoka kosala kuna soki olingi obimisa motu kuna awa okokosala yango te tokokende osala yango tika mosusu te bandela nanu awa moto abunda te po l'état arotie maboko n'est-ce pas soki boza 2-3 personnes boke koatake moto ezali crime bokomi bacriminel cachet judiciaire na bino ebebi bokozwa nationalité te mpe peut-être soki bosali dégâts monene après eza plus de une année bakobotela bino mokanda bazongiseli bino na afrique alors na expliqué makambo oyo olobaki na anglais mpona bana balobi na congo kabila azwi pouvoir azoboma bato plus de 18 millions de congolais bakufi bamama violé bana mike bazosala esclavagisme bamosusu bakoti na la police soki bakangi bango na makasi soki bayoke na classe bamosusu bavanda na mabele babara eza te santé eza te kisi eza te hôpital eza te bilamba eza te bana mike bakomi koforce koteka mai po te balesa baboti yango tolobaki ntango nyonso to biso toza na mosamalia ezali organisation oyo eyedaka bato na afrique soni ya des fois azwaka bilamba na ye mpe nga moko papa na ye na bandeko ne tozwaka biloko tozotinda na afrique tolakisa yango na tv te po bible elobi soki liboko ya gauche epesi ya droite epesi eyeba te. You do have something else to say now? Sunny show will be starting tomorrow, and I will be starting it by myself first of all, and then I will be getting people, like my friends or other people who want to join me. They'll be asking me questions and I'll be answering it, and I'll be asking them questions. So if you want to join, please just call my dad on his phone from there. Breaking news, tolobaki lelo opposition esali mosala nango po ebare révision ya constitution mais bakutani na barricadage moko monene oyo le Rwandais asalisaki a confisqué pouvoir mais bato ape perde base retrouvaki bango na bango na kati ya salle majorité présidentielle ezalaki kuna mpona butu Zakari le mythomane journaliste akabolaki ba 50 000 na bato. Mais félicitations à Martin Fayulu, félicitations à Mokia, président Mokia, Gabriel Mokia, mon ami personnel, tout le temps tous allons dans téléphone. Vraiment courage pour Nanyonso, le Moussali, Nzambazo mon abino, bon continuer de moi parce que Kabila troisième pénalité aux alatés, tout le monde dans la communauté, Papa Ngoma na pasteur bienvenu à Ma TV et Bola TV, bah escroquer moi si Oyo signature 6000 pounds. Et c'est là que vous allez vous la nyonso azon sambongo Nathalie soki yo zalaka coopérateur na mobile noté azon sambongo mwana mwasi abatu mwana mwasi wana aza mama bana ne bana 21 ans ba capable de ça nyonso puis ayesi biso abi pasteur naza capable de ça nyonso likolo mbongo nanga mais lokola yo oza muta breaking news communauté ko la kayo communauté ekatelanga likambo oyo bazon selanga 6000 pounds nanga parce que pasteur ya mukoza ba pasteur na mboko aza kolabo alobane loko mote oyiba oangose okima mwasi okota libala tokota tetali ete kaka yo proverbe mutotele maga please ede ngai nazwa mbongo yango moni mama wana abenginga mpo nazwa mbongo na ye siko lenga nazokende zwa mbongo bomona nga mutu mabe te mpona kosala nyonso nazwa mbongo eprezana mutu moko te akopekisa nga nazwa mbongo wana mpo tozala paye ya loi conseil so ozokende luka mutu luka yo moko parce que so oza 4-5 ezali groupe ya bacriminel et groupe ya bacriminel prison nango ebandaka au-delà ya une année na avril awa immigration abandi soki ozobima le 1er avril zwaka mokanda notia na poche po te contrôle ekobanda. Nzambe na nga apambola bino. Sonia, could you say bye because we are on the end? Thank you, bye. Loba bien on Thank you and bye. Merci na bino nyonso bolandi biso breaking news bozala toujours branché parce que mama benana ngongo oyo azali na ingénieur pona ko finaliser radio na biso ya Didier Forme TV to Sentinelle TV na internet et ozala
Benda Bika.